Bonjour, 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 bande de konanga mbote na bienvenue surtout le maman il y a nitu. Mbote na biso tuko sepela na émission oyo ya papa pour le mariage. Pour na ndeko kuta na ngamba liboso, ta mususu na mona émission na ngate, na sala émission sur le mariage, na sala émission culinaire. J'ai un service traiteur et décoration pour la Providence qui date de 12 ans. Besoin d'un service traiteur, n'hésitez pas de contacter maman Elianitu. Mon numéro de téléphone est le 06 15 31 69 90. Si vous voulez voir aussi les mariages témoins, n'hésitez pas d'aller sur YouTube. Bande d'adresse, traiteur La Providence, Eliane Nitou. Si vous voulez aussi voir mes émissions, vous voulez regarder les émissions culinaires, tout ce que je parle, allez-y aussi sur YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne Eliane Nitou TV. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Eliane Nitou TV. Là, je dirais merci à tous mes abonnés. Abonnez, merci beaucoup. Merci na bande ko surtout ba benga kangai pona opesa ba suggestion na bino. Merci na bino surtout o bo benga kanga na ba o ba za ko bisanga makambo ko solo la maman il y a une telle biso ko en tout cas. Merci beaucoup parce que ngana za toujours à l'écoute. On m'appelle sur nabi allo bonjour bana ko benga ba maman. Ba maman bo benga ba papa émission na bino yango e bandi papa nous pour le mariage. Ya bino maman il y a ni tungaye yo. Na ye tosolaka nde tomesana kosolanga na bino tosololaka kaka boye so tosolo na bino nga na solisi bino po bino bosala nini bokendaka kotia bacommentaire bobandi kotielanga bacommentaire nga mpe mama tokoma kozwa ntan ya kotanga bacommentaire mpona yebake bayeba ngai bazokanisa nini bayeba ngai baza koloba nini mais surtout merci nde bodisposa ata na bino mpona kotala mama Eliane Nitou. Boyebi ke émission biso popoli pour le mariage nde na baraki topréparaka baoyo baza kokende mpe toza koteya baoyo déjà baza na kati mpe ya mabala parce que dans le mariage il y a toujours les hauts et les bas, pas seulement le mariage mais dans la vie quotidienne il y a toujours les hauts et les bas, même dans les amitiés baoyo et le bas ezalaka, même dans la politique na politique baoyo ba même na ba musicien chrétien ba chanteur chrétien, même na ba monde partout les hauts et les bas. Quand on vit il y a toujours des problèmes qui se posent dans la vie dans notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le fort supporte le faible, que le fort supporte le faible. Voilà pourquoi il faut se supporter pour vivre bien dans la communauté. Na ye kosoa na ba mama oyo surtout boza na ba jeune fille na kati ya bandako antuka na ba kebana bobenga ba mama na biza ba mama bobenga bana ba jeune fille na mapenza pour vandisa bango bavanda na tout basa nini bakoka koloba makambo oyo deuxième maman aza koloba nde na ba jeune fille na ba jeune garçon. Je suis votre deuxième maman, maman Eliane et votre deuxième maman naza maman na bino ya mibale. Et merci beaucoup na pesi mbote na nga mingi ba merci na nga mingi na pesi si la belle prod si la belle prod na pesi mbote ebele ya bato mosusu bato na nga mama Eliane Nitou pourquoi osalelaka biso baémission politique te mutu na mutu ana likambo nzambe apesa ye ngai na politique tokutaneli wapi emba likambo noko ngai te wana makambo na ngai te soki olingi otala baémission ya politique kende na YouTube obeta si la belle production okuta ba émission ya politique oke kaka na si la belle production okuta ba émission ya ba musicien oza posa otala Koffi Olomide okukuta ye kuna oza posa otala héritier watanda balobi nini okukuta ye kuna oza na posa otala Redia Misi okukuta ye kuna olingi ba information ya Jibe Piana okukuta oka na si la belle production nde epa okuta makambo wana soko olingi mingi politique mingi obeti Adi Loba TV. Soki na Adi Loba TV okuta ba divers. Soko lingo ba penza nini eza koleka penza na kati ya mboka Congo. Kende na 5 minutes avec César Ngadi. Nde okuta ba émission oyo bino bozo ko sera surtout ba tuninga bo za ba papa. Ngai na politique ka mungu to ko tena liwapi. Ngamba kamna ngeza kutumba ngolo. Makambo na ngeza kochaka mundele na mbanzi kotumaka mundele kolekisa bala ndeni bakanga liputa ndeni bazala ya mobali ndeni bazala kati ndo balibala makambo na ngai yango na mususu wana totikele ngo bato pe bakoki kosala yango nangi kosana ba jeune fille na ngai ba jeune garçon na ngai kuna loba na bino ke bana moni kotonga ndako batonga yango na mokolo moko te me kobuka babuka kaka na mokolo moko. Nangi na solola mingi na bato oyo bapesaka conseil na ba jeune oyo baza na kati ya mabala, ba jeune oyo baza na ba problème na kati ya mabala na bango, oyo bakomi pene ya kokabwana na mibali baza kosenga conseil epai ya mikolo epai ya bato baza na expérience na vie.
Par contre, bato baza l'expérience na vie mingi bapesaka ba jeune ba conseil à malamu te. Quand je dis ba conseil à malamu te parce que toza komona bato bazali ke azalaka na libala na ye, a divorcer na ye, ta muso abimi na libala na mwana moko. Okomona jeune mo aza na kati ya ndako ya libala ta muso aboti moko to mibale to pe aboti nanu te, ntango akobanda kotuna conseil abandi kotuna tala nga na mobali na nga toza na problème boye, toza na problème boye. Lokola ye adivorceaki à se remarier. Conseil nina kopesa na jeune ado, oh, tu sais, à ton âge, tu ne peux pas supporter ça. Tu sais, les mamans qui se mariaient là, à l'époque là, de 14, 15, 16 ans, ce n'est pas notre époque. Notre époque, c'est l'époque d'Android. Tu peux divorcer, hein, tu peux divorcer, tu vas encore trouver mieux ailleurs. Tu ne vas pas, moi, sur mon exemple, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait venir de l'Afrique, hein, jusqu'ici en Europe. Mais quand j'ai vu que ça n'allait pas, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai quitté, mais aujourd'hui, je me suis remarié avec quelqu'un d'autre, j'ai trouvé mon âme sœur, etc., etc. Boza kobosana ke mutu na mutu aza na ndenge na ye oyo nzambe asaleli ye tozalaka na makila moko te basi mosusu bazwaka mibali na facilité mosusu bazwaka na difficulté mibali mosusu bazwaka basi na facilité mosusu bazwaka na difficulté yango faut kosala attention baexpérience na yo to vi na yo kokomisa yango vi ya motu mosusu te bosala attention bino bamauvais conseiller bamauvaise conseillère oyo bokonseyaka bajeune okomona jeune akoza azana na problème na mobali ne na kati na ye akimeli epa na yo anakende epai ya tata na nga oyo nasolola na ye ata makambo na nga ntango yo okomona jeune fi ayepa na yo olio opesa conseil ke ah ma chérie humilie toi faut ate eza ya mwasi ata aza mobali bible bino bisoka to mikitisa soko mikitisi nde osala nini okosala eloko moko te bopesa bana mateya ya malamu babi femme soyez soumise bopesa bana mateya eza malamu parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui pose pour impliquer quand mon tout, tu sais, tu peux divorcer aujourd'hui, hein. Ce n'est pas ce qui n'est dans moi, ah, nazaso mona naloba makambo oyo ezoderange motema nangai komisa ngai likukuma pourtant nana ngamutali likukuma te nalobaka na ngai normal bozobisa bana kiatoka boye naona ye lobi okozwa nao mosusu parce que yo ozoki na facilité eya teke mono soto okozwa na facilité ndenge wana kolingaka te vie oyo vivre opesa ngo na motu mosusu ekoma mpe vie na ye non ce n'est pas comme ça boyeba koteya bato kikitisa motema yeba kokitisa motema nzambe akosala tia nzambe na kati nango bato mi baza kaka nkombo ya nzambe na monoko ma mosusu mpe bachantre ayembelaka mpe nzambe aza mpe koyembela nzambe mais comportement kati na ye yango kristo alobaka makati na bino boya lokola banyoka akosa te na kati ya moto alokola lokola nyoka moto ana venin akolia yo akolia lokola mpuku azolia ozotia mopepe ba jeune fille bosaka très attention na ba conseil bokenda osenga na ba tantine na bino tantine soko mona ke yoka boneki na mobali bokutika na bino mobali wana boboti na ye mwana moko to bana mibale mwana azoya kosenga conseil bana mwana tala ngai ekomelaki nga boye me nangi mpe ekomela boye te boyeba ke ba divorce tout le temps ezozala malamu te ce n'est pas bien odivorcaka tout le temps eza bien te ata bozoloba ke bamama biso ntango babalaka na ba 14 ans babalaka ya ntango akala toboyi te mais biso tobali na ba 14 ans te biso tobali apres ba 20 ans leye toza na kati ya mabala na biso toyiki mpi kotovandi oui c'est vrai que moi aza na 18 ans akoki koréfléchir te lokola mwana 20 ans lokola mwana 30 ans je suis tout à fait d'accord na bino mais quand tu as 18 ans pourquoi oningi okende kobala ntango oza na 18 oki kobala mpona nini olie mbuma elengi olie biloko ya mikolo emoni ke non fona ezala yango tous les jours yango obiti kokende kobala baparent bazobalisa bana na force te mwana aza na 18 ans aza na 19 ans aza na 20 ans bakobalisa bino na force non eza par propre volonté na bino moko bozokindima kosala nini kobala mais dans le mariage il y a les épines baépine ezaka na kati ya mariage nano vivre te tina ke 18 ans tina ke 20 ans tina ke 22 ans obina kovivre na ngai te na kokuta ndako ya libala ça veut dire que nyonso kokuta na ndako ya libala vandaka nga motema parce que osepelaka kokota na ndako ya libala ovanda mwana 18 ans ana réflexion mwana il y a 22 ans naza d'accord mais pourquoi mwana 18 ans ana réflexion na mwana 22 ans te azokende kobala non ntango mwana oza na 18 ans kobala te oza na 20 ans kobala te soko olingi osepela nano nsima nde okende kobala okoti nano na ndako eza na bana babali précoce akoti nano na ndako ya libala ntango akoti ndako ya libala azalaki nano alleluya amen amen alleluya amen amen alleluya amen amen alleluya amen ntango akota na ndako ya libala babaninga bakomi kofréquente ye akomi kaka koyoka kuna oyo nini akomi koyoka moninga kuna ayokaka nde banzembo ya nini ya
salozonga wa salozonga ndako na ye soko zongi te okoyoka sangwa milelo po ata kutu moto yabetaka ngonga ya katoliko soki aleli akokosede menamu te alido menamu te je t'adore moninga komi kofréquente yo koto oza na alleluya amen oza komona na bisengo salozonga okomi kocompare bavi komota oyo bavi alleluya oyo kote asala oyo nango koto eza bien obalaki na 18 ans okomi na 19 ans okomi na 20 ans 21 ans bo mwana eza nanu kati na yo posa nani akosakana eza kati na yo okomi baproblème okoluka baproblème ntango okokutana mpe na batantine bablessé de guerre batantine oyo mpe basere marie batantine oyo mpe ke babalaki bango babebisi ape soki amakanisi ya binini mwana ye lo mwana yo ekosala eloko te okozwa mosusu boza kobosana ke mutu na mutu mental na ye eza différent toya ndenge moko te mutu mosu akoki kopete baplomb mutu mosu akozala kake aboyi mobali po basi baboyaka na facilité mutu mosu akozalaka aboyi neka mobali azokasake ndenge na boyi ka boyi na kei mobali awaya kobondelanga or mobali mosu mpe atikala yabi te ndenge okei kende libela momoi mobali mosu atala bibo tele kende kobondela mais ntango akoya kobondela lokola basi bakoti eko makanisa mabe na mutu okomi kombola mobali wana pamba ozomona si otina na ye te malembe libala ekufaka te libala eseni mwa mpe libala ekokufa neti kaka je bato mingi komona opesi moninga makanisi mabe alongo na libala moko héberger ete bajeune fille lelo baza kosouffrir pourquoi opesi ya alongo na wana libala to longo ese eloko te omoni te ngai na longo na libala lelo nakoma na ndako monene lelo nakoma boye eza chance na yo bato bana chance moko te okomona mwana mwasi ya bato alongo ndako ya libala nani yango akolinga kohéberger motu na bana na ye na kati ya mboka poto azalaka te ata kutu soki ozaka single ozaka yo moko moto akovandisa 1 mois 2 mois 3 mois une année ekoki akovandisa plus que ça te po aya motu akolinga kovanda kaka notu tata akolemba yo fosa nini osima nzela okende mpe epai na yo nayi koyebisa bajeune fille ke bajeune fille soki bolingi vous voulez rester dans vos vies de couple écoutez ce que dit vos mamans boyokama te ya bamama na bino tu es une maman qui est mariée à la maison. Tu es une maman qui est mariée, une maman qui vit bien sa vie maritale. Pourquoi tu ne veux pas écouter les conseils de ta mère? Tu prêtes tes oreilles à d'autres personnes. Tu prêtes les oreilles aux gens qui sont déjà divorcés. Pourquoi? Mais ta maman, c'est quoi son travail? Ta maman te sert à quoi? Si tu ne veux pas écouter les conseils de ta maman, tu vas écouter les conseils de tata de gauche à droite. C'est pour ça que vous échouez dans vos vies. Dans ma vie de couple, voilà pourquoi vous avez échec et c'est belé. Ce que vous avez jeune fille et que tu ne peux pas écouter les conseils de ta maman. La maman, elle est encore vivante, elle n'est pas décédée. Maman Zawana. Tu préfères aller écouter de gauche à droite. Ah, moi je n'ai pas confiance en ma mère. Moi je préfère te dire ceci. Bon, si mon maman moko akangi monter ma boko zong sa mwana uti libala kangi aboko zong sa ndako. Mwana pa zana ba koko na maboko maman lobité. Mon kilo lo bakenaza mabe na ndimi ba lo bakenaza mabe. Mais mwana oyo afanda kaka boko la pe oya yebana. Amona ndenge nini nga mama pe na mona kipasi koboko la bango nde koboko la bana ezalaka. Ayeba nini mwana lelaka na butu koboko la bana mutu moko eza pasi. Bana babongaka papa babongaka mama bana babongaka na baparents nyonso mibale yo na sepelaka mingi na mwana nga mobali ndonga na Blandine ntango obengaka Blandine bo Blandine abisabi ate mama moi je dors un peu ton fils est en train de s'occuper de ta petite fille okanga libala ezaka nde bongo bolingo ebongene ndenge wana il faut osana pongi olali mobali azwi mwana aza koberse mobali aza kobondela parce que yo olali ntango mobali akolemba yo olamuki apesi yo mpe bebe boza koberse bebe na bino boza kokola koprive mobali bana na ye eza malamu te parce que na mboka poto soki mwasi na mobali bakabwani mwasi akenda toujours na bana mais ntango ozokende na bana kobokola bango yo moko te eza mpasi bato mosusu komise en charge ye moko azokoka te azomise en charge ebongo kozwa charge ya bana okoma lelo ki okovanda pa Bernadette ovandi 2 3 4 mois Bernadette atali bana na onde bana no bazoderange makelele Bernadette abimission kende lobi oki ovanda pa Christelle ovandi 1 mois 2 mois 3 mois Christelle abimission lobi kuna oki okovanda pa ya Priska 2 3 mois omoni okomi nomade na jeune âge olo vivre vie maritale na yo bien osokoti bana na yo moko to mwana moko to bana mibale o vivre na mobali na yo bobokola bana na bino olingi koyoka baconseil ya libanda olingi kotala X a divorcé qui a se remarié olingi kotala Y a divorcé qui maintenant mosusu yo ezalaki ka chance libala ya kambala moko
ata lelo bato kuma obala 2-3 fois oka mosusu bomoni te mpona na Congo bokoma kozwa exemple ya nani bokoma kozwa na koloba mpenza tokana kobomba te bokoma kozwa exemple ya mama Amida Amida kuta bala 3 fois carnet d'adresse mama Amida aza nango estce yo oza nango bafréquentation ya mama Amida yo oza nango boza compara keloko moko bokoki kocompare te mama Amida aza na carnet d'adresse ana bato ya fréquentaka bato mama Amida fréquentaka est-ce que yo fréquentaka bango bona carnet d'adresse moko bona carnet d'adresse moko te bokosanaka te bandeko kokosanaka te bana ebele bokoli na kati ya mboka poto bana na biso banoir boni babali bajoueur soki otali bajoueur na biso ata bajoueur na biso ya bana bacongolais babala kaka mindele babala kaka bana bandibo pourquoi parce que biso bana na biso ya bacongolais mosala na bango nini ningisa ningisa kote bomesana yango wana babiso baparent toboya kutu bamiziki wana tozala so na bamiziki wana te tokoma biso kokende kote ya kumama kolo yesu akumama me bino kutu bobotemi na poto to bokoli na poto bolingaka ningisa miziki bolingaka yango wana voilà pourquoi bozokende kotomela mibali yo kaka ningisa loketo ningisa soki oki okutana na moto ya théâtre te oki okutana na musicien toboyi te mais yebaki ntango olingi musicien olingi mpe bambanda ntango okutana moto ya théâtre okutana mosu akoshina yo ashini aleyo mbongo ale réseau sociaux yamba ngai aleki mbongo na ngai nafutelaki bien na ngai asali nga boye bokomi bana mike bokomi ntina ide kolukaka bamarabu jeune age bajeunesse bikola kokutana na bato ya bikolokolo bakomona esprit banzela bamarabu mpona nini kozanga koyokela baparent kozanga mayele na motu koloba français mingi tu sais moi mais sinon moi no me I'm not like this one this boy something eza nango eloko moko te sagesse bosana yango na nzambe intelligence bosana parler français parler l'anglais parler l'allemand parler le portugais ce n'est pas l'intelligence ni la sagesse ce n'est pas ça boyokaka makambo mikolo bazoloba bana mingi boshua na bafina bino parce que bolingi kozala mère mobile na baparent na bino te mwana mwasi soki ozoka kose confie pa mama aboti yo te mwana mwasi soki oza en bon terme na mama te comment kolinga bamama bato mosusu oyo ayo moko aboti ozalaka bien na ye te oza en bon terme na ye te olingaka ye te oyokelaka ye te mais oza bien na bacamarade ya mama mais non okoréussir te bokomi lelo bokaka mwana na gauche mwana na droite bokomi koyenga de gauche à droite bana bokomi koyenga kozanga koyoka yango ozomema bino na pasi koyoka conseil de gauche à droite nazo comprendre bino bajeune fi bozoba ntango wana kala ntango wana bozokanisaki kozala eza honneur soki baye kobala bakuti na mwana na maboko te oza mpe nanu yo moko boye ezalaka mpe fierté moko boye bapesi mpenza facture mpenza babi bokobale na 3000 soki mpe mobali makoki eza bale mpe na 3000 bawaya kobala boye oza deja na bana mibale na maboko wana bana misato nango bana 4 nango ntango baba 2000 so bokuta mpe na moto amonaka bia 2000 yango nini nango moto basi basalela ndenge wana yo moto aboti bana ebele bongo deja na bana mibale toke epesele 2000 ya nini ana bana misato ya nini nango babalaka mpe mwasi selon ndenge mpo ozali tokomoyoka makambo bavirginité awa to bapesani na bango mbuju wanima te mais ntango bobalanaki sekret ezaki bino mibale ya mbuju wanima makambo ya mbuju wanima ekobima wapi ekobima libanda bana botika konyokola mitema ya bamama bana botika konyokola mitema bamama biso na basérie na biso tobotami tonyokoli bamama na biso te nde bino boza konyokola biso tonyokoli bamama ya biso boye te bamama mingi baza kobengaka kaka likambo ya kolela mama na ane na ndako asa botelinga deja mwana moko awa mais motu moyen te mosusu kobota mwana bilengi na yo moko koluka mwana petit ami copain yo mo moto kendaki oboti mwana papa ya mwana irresponsable ozwi mwana oyo kotikela mama na ndako mama bandi kobokola mama za kobokolela yo mwana oli ozonga ta classe obi okenda ta musala ose rattrape te lobi mama moni susu mukuma mususu eye mama loba te aloba boza mama mabe yo monaka mama Monique te mama Monique abokolaka bakoko na ete mama Monique abo est-ce que so mama Monique azobokola bakoko ne oyebi circonstance neti ndabokola bakoko balobi te kekendo kosala bana nako apula ye lobi oye na mwana lobi na mpona mama souffrir mama pa aza na vie na ye boyebaki biso bamama ntango tokolaka mitema ekomaka mpe mike mama aza na vie na ye ntango bino boza kokola na baage bwana ba 30-40 ans eza ntango bino fo badokipe bamama fo badokosokipe na baparent na bino mama yebisi na bino mama nitu mwana aza konyokola ngai bana misato mobimba soki aboti aya bwakelinga ake kosala
kibulawa yo dai aboti aya kwa kelinga tala maquillage soko atie ba signe ne ba signe Instagram ne Instagram Facebook ne Facebook YouTube koloba te mais mama okofanda na ndako eloko mwa sele mama na bengani me na tikeli kaka nani na tikeli kaka na bakoko po soko bengani pe kaka bakoko ombi kaka mama mabe botala nde bozo nyokola ba mama et pour na bino ba jeune fi ko fungola mato eboyo kaka makambo ba para ba eko bible écoute lo bi boyo kaka makambo ba para ba zo ba bola tango lo kingo lo kwa maya kana lo bino verset wana boliko boza ko échouer parce que boza na diapason mona ba parenté boliko ko la ba parenté voilà pourquoi boza ko échouer na vie boza ko échouer pour boliko ko la ba parole na bino te mama o aza ko lela aza ko nyoka mama nitu mwana na ngai mibali misatu bana misatu soka azuzemi aboti atikeli mama ake na ye azuzemi aboti aya atikeli mama ake soni atate bozoka ata soni te ntango te bakoya kobala batala bana misatu bapapa misatu esala soni te mpo likonyokola bamama boye mpona nini konyokola bapara na bino boye bana kolelisaka bapara te mwanaka malamu tolelisa baboti na yo ntango bozolelisa baboti yebaki tous epesi bana no mpe bakolelisa yo ndenge mama azolela kaka vraimen mwana mpona osalanga boye mponi puska osalanga boye eloko nini boye mama ntango azolela mama alokaka motu te mama koloka o te nzambe ka ye mwa apesa opénition mpona nini oza konyokola mama na yo mama oyo ayebisi me mama eleyani tu nabengi mpona ayebisa yo parce que mama nayebi te nalembi mama na aso na kimi na mobali na nga na kati ya ndako te mpona nini bakoko obalaka mo mami ozaka boye mami oza mekolo na bango aza kobota bango ayaka kaka abwaki ake wi tolingi bakoko mais zala responsable yo kolo bana toboyi bakoko te mais zala mpe responsable bana baza bana na yo baza ya yo mpa mama baza bakoko na identité na yo baza ce sont tes enfants baza nde bakoko mpa ya mama bana baza bana na yo mbato mo oza organise te vacances yango faut que na bana na vacances mais bana bazaka pas encore parce que oza yo moko na opoti bana oza irresponsable pourquoi obalaki précocement obali très tôt 18 ans obali 19 ans obali 20 ans obali okenda kwa libala okangi motema te okoki te oyo kozonga komi kosala nini kobwaka bana epai ya mama tala mpasi oza kopesa mama bino mpe baconseillère bino baconseillère ya bajeune fille oyo boyebisaka bajeune fille lo mwana yo obala na boyebi ke mwasi na mobali soki bakabwani soki moko abali avant oyo atikalaka bali te asouffraka makasi ya oyo atikalaka bali na te asouffraka vraiment makasi soki mwasi abali avant boloba nzambe merci mais soki mobali abali avant mwasi abali nanu te souffrance wana famille kosala boye kosouffrir ata bokosaka biso moi le mariage ne me dit lokuta bokosaka bokse consolaka na bino kaka si le mariage ne te dit rien pourquoi tu t'es marié alors tu t'es marié pour divorcer pour dire que le mariage ne me dit rien non lokuta bozokosa bana mike baza omona mona 14 ans oui j'ai un petit ami oui à l'école oui c'est mon petit ami 14 ans a déjà un petit ami après bon bakele na mutu abali na 18 ans oui eza précoce toza d'accord mais kobala te zela age kobala kobala te soko obali na 25 ans oa mokolo oa mwa moke te soko obali na 25 ans oza déjà mokolo makasi oza mwa moke te obali na 27 ans oa mpenza mokolo ekokotindi oa mwa moke te botika konyokola baparent bazosouffrir makasi zala motema monene soki oyebi kobali zala motema monene soki oyebi ke na bali yebaki nde na bali boye na kati ya ndako ya libala mobali na nga jour mosusu azonga 20h jour mosusu azonga 21h mobali na nga jour mosusu tosala échange ya parole jour mosusu na butu ye akopesanga mokongo nga mpe na kopesa mokongo mobali na nga jour mosusu toswani akoboya ya kolia te akolia mpa mama bango mobali na nga jour mosusu toswani akopesanga bizu te mobali na nga jour mosusu tosali on fera pas l'amour parce que aza na colère il faut makambo surtout boyebaka yango libala ezaka rose te félicitations à la jeune fille on se bat na kati ya ndako abinga mama na ya poto mama na kana 23 ans na bali na 26 ans le na 36 ans na libala na na bana misato mais aza kutu na mama na poto te pour que conseil mais mutu na yengo ekoli atali te na sina bali na vanda na boko eza elengi papa na mama boza ko bokola bana na bino ensemble boza ko bokola bana baza na numike mona 2 ans solanga na papa te papa aza na bomoi bébé ya bébé ayebi elinga papa na te mona ka batonton zeba papa na ye te mona aza na 5 ans amona bana mosusu na bapapa na bango baya kosoba wana ekole
mais yo le privé papa banane moyen papa que so moi en école exact possible ah vous avez jeune vous avez ça ba divorce vous ça beaucoup mi bangeza ndeni vous avez jeune vous divorcer et pour ce qu'on est qui me connaît vous avez ça ndeni ce n'est pas bien botika kokende bavie badivorce tout le temps tout eza malamu te botika konikola les parents souffrent bamama bootala ngai bamama basouffre makasi na bacomportement bana na bango ya basi mingi mama nito ngai nayebi te no bane nani na biso to na ndako awa bango nyonso to baboteli nga kaka na ndako awa toza na poto soki omona obota bana na yo lokola poulet mais zwa ndako nokende kovanda longo na ndako ya baparent zonda kuno kende kovanda so appartement na okende kovanda banda kobokola bana na ozobota bima na ndako ba parents quand même non bout ko likola ba parents ko ba mauvais conseiller bino ba mauvais conseiller boye ba ke suko moni mona ko pesa conseil bo moni nga ma divorce déjà mais nazo conseiller au divorce te bo vanda bo bongisa bakamu na famille botika pibi koto ba famille abatu bo vanda bo bongisa bakamu na famille na bino zonga pe ba parents na yo comment yo mutu abomi libala na ye aye pa na yo mutu azana ba parents na ye. Pourquoi faire ça dans la honte? Ça encourage les mal. Le mal, en tout cas, vous n'avez pas de parents. Au moins, mes parents, ceux qui montent à ce que ça là, à ça n'a pas de parents. C'est bon, il y a un mouton à la balle. Alors, ça n'est rien. Na bana ipai. Yo ko ninga bako kona koleka koko na bango original. Non? O ninga bako kona koleka koko na bango original. Ba mauvaise conseillère. O besoin de conseiller ba jeune fille. Kaka nga pe na boya nga mobali wana tokabana ka na bali na nga mobali mususu yo pe sala boy botika ko conseiller bana ya baninga mabe bana mingi mabala na ba ko fikola ba conseil ya mabe nikola ba conseil ya mabe et puis bana mingi biyoka surtout bana ba yoka na ba parents na bango te vina bango ezaka na ka mbilinga pona lelo na suki wana aza mateur koyoka ayoka olingi koyoka oyoki ko opoyi koyoka ovandi na yo so oyoka na ote etali na nga ete etali ngai te ngai nazana oye oya ngai yeyo ye oya ngai yeyo je suis marié j'ai un homme à la maison na pesa bino kaka conseil soko lingi ndo ko ovanda ke pesa biso conseil nazana oya nga mobali okoma pesa biso conseil nazana oya ngai na pesa bino conseil parce que nalingi bino mingi eza eloko nzambe asali mpona sololaka na bino nalingi bino makasi nazolinga te nazopesa bino ke mabe bakosalaka na moninga pene ndekisa na yango osala ekenge nazolinga te po boyenaka yo motu mona kati ya ndako oboti bana na muluba oboti bana na mukongo oboti bana na mungala oboti bana na rwandais oboti bana na tunisien yo motu moko tala bikolo ebele na kati ya ndako mais non tolingi makambo ndenge wana te bamama tolingi bongo te tozolinga bino bana boyoka bana ta baza kobisa bino boyoka bana boyoka bana ebele baparents baza na bango bamarié bana baba badivorce tata nzambe. Comment vous avez des parents mariés vous divorcez comme ça car na ntongo divorcé na pourquoi divorcer na milieu pourquoi baparents na bino baza marié mais vous avez divorcé ntango midi pourquoi et ça bino soni te nga na place na bango soni na baparents baza marié nga na ke de divorcer baparents na mais non c'est la honte. Aza amateur koyoka ayoko aza motema kondima andima koyoka na epete tali ngai te essentiel kaka na yebisi bino nazebisa bino parce que nana bolingo na lingi bino na yebisi bino bofuta ngambo te bofuta ngani eloko te on donne ce qu'on a moi je vous donne ce que j'ai que Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kabisa kuna nzambe ni beshe bana betu mos baba.